Tokilelo yokeye Nana kobakala Helanga tuluna Sakilelo yogaze Nana kobatela Falala ya bolingo Nana kobakala Helanga tuluna Nalako batela, oye, oye, mano yo tobota. Mute malanga menye. Nini na kusala soki na sange agogo. Bande oba bolingo. Eza pasi nelo baka toujours likambo liwa picle. So picle te oleka vadio. Vadio yampangi na biso a paix à son âme quoi. Asala sala ibele na musique congolaise. Mais kombo na e kota na langa netika ku vient na biso sacré. Tout le monde c'est yazaza. Donc il faut essayer na oseka. Na oseka liwa ya likambo ya chiri ya chiwara. Mais bon, on se pose na matanga, pose na deuil, ba comédien bazaka nécessaire. Ba osekisa bino pour et consoler bato yo, bato baza touché quoi, o baza affecté na ba otiko bungisa ndeko. Ils a pareil na ngai, na otiko bungisa bandeko. Ebele. Gimato enani Cosmos Matos atendeni ngai programme ya matanga ya petit frère na Kinshasa. L'État congolais bozwa responsabilité na bino soki sécurité ezaki makasi na mboka mais le badei mosusu eza ya koevite. Na France sécurité eza makasi ba problème kuma mingi ba dégâts eza mingi oyo eza évité. Tala bato bauti koyiba biloko na musée ya Louvre. Ba bijoux ya kala, basela ba Napoléon, ça coûte trop cher. Biloko bayibi eza na valeur ba 80 millions d'euros. À peu près ba 90 millions de dollars. 90 millions de dollars. Nazoyebisa cousin na ngai fiston, prophète intégral. Hier na téléphone ke ba okanga batu wana. Monda lelo eza ata oyibi na ba okanga yo. Tongo na oyoka RFI Timon matavion. Matapa côté na porte avion ici monsieur. S'il vous plaît, revenez. La police. On descend. Malembe bakena ya bakangi mibale. Eza ngo ça sert à rien au stade yo mwana monda lelo. Même oya babomi Guy Matos na Kinshasa. Ba autorité bozwa responsabilité na bino bokangela biso batu wana. Dans une semaine ou 2 semaines sur le bokanga bango. Je regrette que je ne suis pas à Kinshasa. Nengena zo enquête yolanga mona maboko. Eza nango face pour na okanga bango. On ne peut pas tout dévoiler ici. Ils ont un secret, la déontologie, un secret Moussala. Une semaine, on a la Kinshasa, on va au Kangama. Nous avons un programme, il y a Guy Matos, il y a un poto. Et vous en avez 7 francs. Donc, nous avons un programme, il y a Guy Matos. Ndeko ya Cosmos Matos na Champagne o bazanga na poto o ba bomi ndeko na mo likolo ke bazala ba frère na ba poto. Quelle bêtise, quelle quinoiserie, on soni na oti la bino programme so programme esili na obet la bino lisolo ya semeki na ngai akufi na Braza.
mobali ya ser na ngai akufi na Braza. Papa na Dodé na Patrao ba deja na Braza. Si bakataki. Na wabeta mili sulu ya Leza Swele. Moninga na ngai petit frère propre depuis Kinshasa, Patrick Lorenzini asati ndeninga message. Donc beto mili anecdote moko ya Chiwara. Pour wana Chiwara pena boy. Famille Ebende na quartier 7. Tout en un programme ya Guimatos. Mon bete solo ya Braza na ndeko ya Chiwara. À tout à l'heure. Bonjour, na contact bolongola 0 wana obaje 07 bolongola 0 wana eza 33 7 86 65 04 96 ou 96. Voilà, donc matanga ekozala na 45 arrêt des hirondelles wana eza na Poissy. Ya oya wana pona famille et pona bato nyonso ekozala na Sevran Bordeaux na RRB pembeni ya gare kaka adresse angwana. Bon, voilà, programme ya matanga ya Guy Matos yangwana, donc ba condoléances na famille ya Cosmos Matos, famille ya Champagne Matos, beba na nyonso ya Tchango, on est ensemble quoi. Si possibilité étant et mon année, tu vas assister la famille. Bon, dans on a siko na lisolo ya semeki nanga oti kokufa na Braza, mobali ya petite sœur na ngai. Ma Paulina. Donc, le likambo ya Braza, anecdote ezali ke ngai, pour qu'il n'y ait pas de confusion, nazali 100% Manyanga. Donc, ba Manyanga ya Kinshasa, RDC, Congo Zaïre, ngai 100% des pères et des mères. Parce que naebi bato balingaka bato te ba profiter ba okoma ba n'importe quoi na commentaire. Et je me justifie déjà 100% Manyanga oya Luozi. O ba mindele tango bayaki ba ponaki bango bazala ba maçon na construction ba tchaka ba Manyanga. Ba pasteur ba Manyanga, menuiserie ba Manyanga, infirmerie ba Manyanga, amoneki bazo bato mayele. Papa nanga komisa anga na pédagogie. Na regrette kama benga pona zala messier. Zoka meilleure section faculté na mokili za enseignement. Bomoni ko utama, bomoni ko touti ko perdre madame Elombe. Bomoni monde entier ba RFI ba TV5 ba. Le monde entier en ébullition. Ah, maman, on a coupé une maman Elombe. Matmusu ba komi o, akufaki na maladi ono ba Kinshasa wana o Mbasu. Ser moko penda atie lokolo moko ya Mbasu. Na 3 photos passeport ya ser wana. Lokolo a part ya Mbasu. 36 000 vies. 3000 commentaires. Ata commentaire moko na mondi ba komiki. Ah, lokolo mondi ni eza or ya nzoto ya ser. Mutu te akoti lokolo wana doute. Nzoka internet vous permettre biso. Obiso to auto benga wana pédagogie critique historique. Donc les cambazo yebisa yo li boso vous en a doute méthodique ko kotia wana no doute. Eza na mo magie te. Vous avez la classe belé te. Tabati ba photo on tela ah photo mbaso ngolo ko la sera ondeni nini balakisi sota hein nzoto na eta lati bilamba na lokolo na ye lelo na yego ka version na Kinshasa veille setoni ba salutation petit frère toujours Japan
Na yebi oza mutaba Japon. Disons makamwa tobila musuti yebika ache pusani mais bon. Mais c'est Guy Dormeil. Oui, big up. One fant Guy Dormeil. Bon bref. C'est wana dans une version moko qui akufaki na poison. Jalousie les gars qui a trop. Même si akufi na poison. Même si frère a parvenu à relater malade ou akufi na moté. Oh, nzambe mutayebi. Non. Vous akufi na malade ba akufi faut pas identifier akufi na maladie ni akufi na kanini. Ils aiment comme nzambe te nzambe mutayebi. Non. Frère na ba te beli ba sepingi na argument na été. Soit bon ça l'autopsie, soit vous trouvez médecin, dans un hôpital, malade ni azalaki nango, c'est comme ça. Il n'y a rien à voir avec Nzambe Mutayebi wana. Et ça bon côté. Bon, dans une version kazaki empoisonné. Mais quand ya ba sœur Elombe, eza quand ya ba Lumumba, ba Papa Wemba, ba Martin Luther King, ba Confucius, ba nani misusu. Ba kaya batu wana. Batu wana akurubio vieni arcos batu wana bayaka ba umela kate na mukili. Elobi na ngo José Profa Kisimbi premier à Londres, José Profa Kisimbi premier à Baki. Papa Wemba azalaki mi-ange, mi-humain. Totalement il a raison. Batu wana bayaka te po baya kotika ba bâtiment ya minene na monde. Kimbangu, Lumumba, te Malcolm X, Martin Luther King, Papa Wemba, bango bayaka na ba idéologie. Mama Elombe. Bayaka ba idée. Ouais, une idée pour Papa Wemba tant sur 500 ans na musique na biso. Son tembe bon. Michael enani l'autre la Mike Tyson die wanati. Ayalo biaza d'origine congolo-zaïroise. Azongi 500 ans après. Nga à partir de makambo bien na déchiffrer soit zaki tribunine. Mais pour le moment, tout ça ka congolo-zaïrois. Ça m'a comme tu veux na classe critique historique. Comment on compte na katia histoire. Donc, Madame Elombe, aza jari ya ba mi-ange, mi-humain. Aye, asali idéologie na ye, ba enseignant ebele bazui modèle na ye. Kusala enseignement moko didactique. Donc, oyo eza na ambiance, eza na ba preuve. Bo tanga ndako boke pena, ndako moko bo visiter, bo lakisa bana, oyo chambre, oyo cuisine, oyo salon. Donc, Boutanga arbre ni boye pina botali na ba plantation na ba ferme tala nzete oyo kona ka boye bandanga na graine oyo ba kona ngoka donc ba matériel didactique. Donc ba cours moko très ambiant. Donc cours moko actif. OK, donc bana penda ba osala curieux, motivé balanda matière ozotangisa bango. Modèle na on a okotsa ba chanson na ba leçon mosusu. Azo la sabino chapeau ya mutalati chapeau, ali botie mo na kati ya danse. Donc système na ba to be ba enseigner bele ba adopter ngo. Pe à son âme, moi c'est andengi wana. Azongela biso lisusu. Nazonga lisolo oya semeki na ngai ya Congo Brazza. Donc semeki na ngai auti kokufa. Na cadre ya critique historique ko la bi semeki na ngai Brazza ko na ba miso ba banda kuna commentaire. Naloba ka oza congolais te boye na boye no ngaza zairo congolais zairo 100%. Ba congolais ya Brazza baza ba ndeko na ngai. Baza na semeki na ngai. Pour ce mec qui n'a pas eu de coup, il faut ser na bana. Donc, parce que ndeko na ngai. Débat moko ezalaki na émission ya Mama Songa Mbeli. Yazaka na États-Unis.
Alors jour yango Chimène Mutuari pe azalaki na live wana na TikTok. Ezalaki kaka ndenge nini bakongola Brazza baswanaka na bakongolo zairwa oyo ya Kinshasa. Alors bargima ya Chimène Mutuari ezalaki bargima moko très fort, très convaincant. On a expliqué famille ya Sassou, ndenge bazali, ndenge babotamela. Masta moko zo kota, mais na yebi te so amene ma soki amelaki masanga jour yango. Si bargima ezalaki convaincant te. Na bino yo tikana ko bato yo ka Chimène na mema ngambo. Après mission wana koma yo oza ko kotela ngate. Oza très aux étrangers. Banda otini nanga ba message ya mabe. Aux étrangers traité na non na traité. Mutakoza mutapay musuto ya continent musu mais soka argument eza na mo valable. Afindi yote bosaka échange ba argument. Soka ça na raison. Masana inangai. Qu'est-ce que j'ai fait? Na bloqué kaka. Parce que balobaka phrase moko, on ne peut pas plaire à tout le monde. So moto alingi na yote. Bisika bikauka. Darren Mola, Congolais ya Brazza. Ben Mukasha, Congolais ya Brazza. Nogo Ntsuna, Congolais ya Brazza. Neuka na bien na bango. Mava Ditron, Congolais ya Brazza. Mavungu, wafondaka na les Ilis, quartier ya Thierry Henry. Petit nangai ya bien. Na mwana Congolais ya Brazza ya zoba te. À part moko kaka Zortre. Ya ndimaka bakimbangu te mutu wana. Sala. Atabino moko. Merlin, Mesoman, petit frère propre, ils ont témoin à l'histoire. Mais ngai nazaka bien na Congolais Brazza, to coopérer na bango bien, tant on vient à Kazaka na poto awa, tout ça ozala bien na Congolais Brazza on va soigner zalaka te. Ba oso bozaka ba problème entre bino, itali bino. Nga luka toujours la paix entre biso na bango. Basa bandeko na ngai soki basa bandeko na ote zairo italio tukota lisolo ya leza swele yeyo leka ebende na chiwara famille ba leza swele leza za leki ya ebende za pire ami ya chiwara koma ini ofanda pa ba leza bakomona bango famille neti biso betoka na grand frère na biso ya moluba voilà chimanga mukamba otutika biso kala te awa amatanga wana kutu Monsieur Fayulu azalaki Babindo bazalaki au petit frère na biso moko abala na famille ya Viendombe petu mwana et Chantal. Ouais. Donc Congolo zero to soka batu moko bandeko to bomana ka pamba okende ba rebellion pamba. To batu moko mobuto zaka na raison ekolo bo moko. Donc chiwara koma na famille ya ba leza. Famille ya ba ebende. Bosiko biso tuzotanga na epom na quartier 7 na Njini. Pembeni ya ba leza, pembeni ya bebende. Bosiko système mo ezaki na Zaire. Système mo ezaki na Zaire. So beaucoup de l'école, faut saluer au drapeau. Ah mon Dieu. Saluer au drapeau donc bino tout botter les mains. Fixe toujours yemba la zairoise. Donc hymne national. Bosiko na évité soki Chiwara sala ngona nko po école bezaka clôturer te ou bezaka clôturer muke
Chiwara so komika era la zairoise. Yefozo abebende na ba élève na nyonso. To telaka kota porte d'entrée mo kaka. Chiwara so na ba ebende. Chiwara ya kaka boy ebende kuna kaka boy ka ebende ya kaka boy bona chiwara ba démarche ba wande moko. Chiwara ya kaka boy. Bala zairoise. Bazo benda drapeau yo mata. Sikoyo. Batu batelema bango siko batelemaka te. Nzambe. Siko directeur na biso liboso biso ba élève totala kaka agissement ya directeur. Pardon. Kanga na seka. Batangeleki mingi. Na se consoler ya likambo ya Chiwara oyo. Leza pe à ton âme papa. Na yepte soko pikla ki mais bon. Biso kaka après ba 100 ans de oya. Mesoman, Merlin, denga tulobaka pikle. Te Chiwara basala biso boye na ekole wana. Pembeni pe permanence ya ba Jimin Père. Ba Jimin Père wana baza lokola ba policier bana tei na bango mpona kotiaka sécurité na république. Directeur ba ebike so akefunda pa ba Jimin Père ba Chiwara na bebende ba okandele ba obeta he. So Chiwara bazo ya biso ko totala ka kota directeur mo chika ilongi na se. Ah, leader. Tonadio. Oyebi so masolo wana, tutangala ba leader, utaladio. Leader. Oyebi so masolo Chiwara na ba ebende. Voilà donc ebende za osekisa biso mingi na ba Chiwara ba oleka kaka tangu ya salut drapeau. Donc nakanisi leza aza mwana poto azalaki awa azonga na ye na Afrique ndenge moko na Mira Mabundu oyo akufi na Kisantu de eza na Mbanza Ngongo papa na Nancy Maratro moto aliboso akotisa ba telefone na poto et permettant ma famille, permettant ma tuer na poto, à bas sur ma famille, on a quitté na Zaïre, même na Brazza, même en Angola, ma tuer ma famille, on a parti la téléphone, on est na 13e, ba téléphone, puis il y a ba téléphone, mais l'agence, 3 téléphones, bon ben en Afrique. Donc, paix à ton âme, frère Nabiso Mabundu Mira, vous méritez monument à Mbanza Ngongo. Peu à son âme, notre ami Leza Swele, Moyatro, loin des yeux près du cœur, tout beau Sanabino, de temps en temps, sur le canisi, tout le dédicacé Pébino, Nemo te dédicace à Kawabe Azi, à Pinecho, la vie Bayard. Basele les rois, baza tofandaki na bango, eza Maratro, dojo, mampasi autotika biso, donc eza kama baser Amina, Malolo, Ana Malia, baser na biso Nzongo, Paulina Nzongo, Male, ndenge nayebisaki nyenga to kobosanaka Male te, nayebisaki mpe président Shikito Mushashino kobosanaka Male te, poser wana mpenza te. Elle a beaucoup contribué dans la musique congolaise. Ayamba tous les musiciens presque à Zaïre. Ayamba les musiciens presque à Zaïre. Donc Malé, ensuite à Gade, Naé, et qu'il y a Kinshasa, ben ya papa pour la nécropole. Voilà, Bamatanga, où je suis Yangwana, pour le moment, programme Yamira. Dans tout éviter, programme ya semaine na biso na Angola na Brazza, semaine où les gens enterrement au Salama, famille zozela,
totindaki délégation moko kuna na Braza Matondo soki azongi nde tokosilisa matanga na biso ya mira baenterre na Mbanzamungu kuna esika pembeni ya papa na ye Mavos. Grand frère na ye Mbutaleki ya ototika biso kala te na sœur na biso Colette. Voilà. Courage peuple congolais zaïrois, courage peuple congolais à Brazzaville, courage peuple ya Angola, ya Rwanda. Système kako mais la copie clé. Tout mais la nga sona sali mokili yanga ya kozala bato ba kufaka te. Yanga bato ba kufaka te. Tu vivre ta 500 ans, 1000 ans, tu as la coupe du monde na biso quoi. Et vous allez bon bien quoi. Surtout les planètes science et tout ça là. Donc bah ça déjà ba recherche ba vivre à 500 ans. Bino kuna bazoi sabino kalate. Ils ont zoya mokili ngo kufa te. Ah ba ça ba recherche. Banyamo vivre à 500 ans ezali. Ah ba ça ba recherche et ça viendra. Donc moi déjà on ça va conquête la planète mususu. Même si on va vivre pour la planète, dès que on va découvrir l'Afrique, dès que l'Afrique va découvrir l'Europe, l'Amérique, parce que l'histoire va comme la mission dans la classe, il y a Caleza, le couteau trop. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, Digoka a découvert le fleuve Congo, le fleuve Zaïre, c'est ça qui va le couteau trop. Le voilà tout va changer. J'espère que les historiens de la RDC bon l'état pesaki bango ba déjà au sala makambo wana. Voilà, wabino kulutu Magellan toujours comme à l'école. Oye otali ozomo la leçon ebele. Soué na ngeza la mbongo, azali journaliste te naza youtubeur, diffuseur des émissions sur internet. Voilà, à chacun son métier. C'est-à-dire sur le téléphone, sur le caméra, on va filmer pour comme journaliste. Non non non. Je fait la profession, on est mis gagner ma petite frère comme un journaliste. C'est ça, regarde comme un journaliste. A dit l'ondolé journaliste. Oui, tu as les belles, parce que c'est un youtubeur, quoi. Voilà, donc ce n'est pas n'importe qui comme un journaliste. Vous avez l'autodidacte, tout ça va courir en côté, mais vous avez école, mais comme un journaliste. Vous comprenez? Et dit bon réalisateur, grand formateur. Et dit nos images. Bah 5 était en France. Grand formateur. Didier Masuki en Suisse, grand formateur. Presque bah youtubeur tout bah les gars dans les réseaux sociaux. Bah où t'as pas Didier Masuki. Voilà, ma salutation à Big Antoum en Suisse. Rive Kono, Vijana Chiwara, Jean-Franco Ferré, en botte la minute à trop. Bon. Oh, Batangité, même Balasima, on est ensemble. Chioyo, Adida Kiese, londonien. Faut respecter les gars qui ont vécu. On est ensemble, on est ensemble. Toba Telagaka, Libota. On a tous quelque chose de Papa Wemba. Voilà. Motoba Lingaka, Balobaka Mabe a été Namiso Batu. Les sons monnaie quoi. Allez. Oba Linganga, merci beaucoup. Oba Linganga a été Bisiga Bikauka. On ne va pas plaire à tout le monde. À la prochaine occasion, bien à vous, Kouloutou Magellan. Bye. La diaspora en marche, votre site préféré, avec des émissions pour tous, comme à l'école. Magellan. Comme à l'école. Et paf, comme à l'école. Et Paris, papa, comme à l'école. Star de la musique et de la sape. À la présentation, le grand analyste à propos de tout et de rien. QM de jeunes. Kouloutou Magellan.
La diaspora en marche, c'est pour vous. Veuillez souscrire votre abonnement. La diaspora en marche. Avec votre site, la diaspora en marche de Kouloutou Magellan. Diaspora est réellement en marche.